Vous êtes sur YoNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Place dans l'anima, vraiment, chaque fois, c'est un temps à partir de la vie. Faire le petit personnel. Et surtout, des manches nous, c'est un peu. Puis, il y a eu plusieurs moyens de voyager qui ont vu le bien là. Grâce à la vie, il y a plus sur la tour, chaque année, il y a un super bon calme, c'est un peu chef de la carte. Je vais me filmer là, on a le temps, on a une action de ça. Il est plus sur la route, donc passe à côté. Donc, je vais me faire voyager, je vais me passer. Mais il n'y a pas belli à souffrir, on dirait que nous soutien ça a été. Il y a souni trop, il y a souni trop. On a soutien route, soutien ça a été d'abord. Et là, ils ont été bâtis sur la route, ils sont bâtis sur la route. En tout cas, soutien ça a été d'abord. Et là, ils ont été bâtis. Oui, ça a été un mouvement monnaie, ça a été bâti. On va se retrouver pour un groupe de soeurs à l'artiste. Il peut être censé nous les amateurs. Comme on a fait la lutte, ça a mort de mais nous avons un plein mini parce que pour les agréés qui monnaie, il me doit bien trop de monnaie parce que qui se fait dans le sommet. Mais t'as pas d'autres autres malades, pas qui monnaie. Donc tu peux nous voir la bien. Merci beaucoup. Vraiment, soutien pour nos délégats, soutien aux artistes musiciens. Non, artistes en général, il ne faut pas compter. Il ne faut pas compter la donation à musiciens. Mini va appeler le dernier moment. Chaque Congo a souffert la dernière souffrance. Dieu biso chaque Congo aux occasions du Cameroun et puis surtout chaque Congo a tiré le message parce que Yozaki va dernier moment. Bon, chaque Congo les autres causes va dernier moment qui n'est pas dernier. Nous allons atana za Lubumbashi atana na Kini ligne téléphone pour za biso. Mais eko tomber que tango abani ma malade on na za Kini. Nazalaki moi écoute otika yeke otika ye. Nazalaki na hôpital na presque journée les gâtés pour nazala wana. Ngape mnazaki chargé à récolter moi quelque chose au bâti seigneur sur la presque artiste seigneur sur yo kili kamba chaka Congo ata moi quelque chose bâti ba mbongo tika ba poto ba dotia pour esungaye santé ils ont normal. Là tango yoki nzoto bien te jour à liboso la vana ina ndako ye mo avana ndako yoki bien te la 22h à démarrer moto tango alali na tongo nde abenga biso na ba 6h ngala mukina fungula téléphone amoni asali message na groupe na biso to sala akom eza bon na lobi yango lelo parce que fallait to ça la conférence de presse moto bana ozela ye abika akom elingolo ba association congolaise de musiciens pour créer pour permettre tout le monde a makambo ces années de musique ba ministère pour tout la parce que imiko ezalaka depuis le temps dans le temps mais tout ça sur le comment ezala plus mais tchaka Congo atiki ne malobate atiki malobate atiki malobate lo ba ngai lelo journal lelo na yete parce que tout ça na projet moko tout ça la 10 ans qui c'est mené na Lubumbashi to ina démarche na safari lobby to soli na ye alobi na ngaki yo lelo ko yate tika viembaki Socrate musique aya nga binga na sa démarche nde na kindaki ko sa démarche to kabone lobby aso balanga ali na o sentir pe ma bien siko na komo respirer bien parce que ça na problème pour moi na o sentir siko bien tant na yaki l'hôpital bakanga ki na bakayu na pomo na ba vidéo musu na sali na téléphone nga pe bon bao bazwaki ne ye mo gazoloba ba mega ko boma bakayu wana mais malade kota ki déjà depuis kala abanda ko landela ngo vraiment les médecins merci pour interviewer médecin principal à l'hôpital il y a TVS il y a lobby donc il fallait normalement là de la depuis kala En fait, elle a un problème depuis 2019. voilà Elle a un problème depuis 2019. On l'a caché le problème pulmonaire. Ouais. Golf Dikando et l'Ondiafrique. Donc, elle a eu un problème pulmonaire. Tuberculose, il y a poumon. donc maladie négligée quoi Donc, maladie négligée pendant temps élevé. Et maintenant, ça a eu un paiement. Voilà, tant qu'il y a déjà mourant. Et du fait que les coopérateurs viennent à docteur, il y a le lot, il s'allie pendant que
ndenge docteur wana expliqué omoni bakayu ekotaki na kati ya makila bakayu ekotaki na kati ya makila ezalaki plus de 10 000 babomaki déjà ba 7 000 et esali sikoyo ke lelo ese dégénéré kuti docteur na biso so toza na problème ye nde mutu abundelaka biso lelo chaque akongo atiki biso nakoki te tellement que toute la journée tozalaki na Yves toute la journée tozalaki na ye na ndako namoni kaka appel ya Yves mala moko Gabi nde toza boyevie chaque akufi nabi koloba boye te na se ya kozwa ngai ndaye kozwa ngai na nga awa là tozokesi mpo na cinquantenaire oyo aza na besoin olanda biso anda biso na cinquantenaire toki otika vie mobundeli na biso malgré balobaka ne aza motu mabe mais quand même soki akoti makambo ya motu mwa bomona bilongo omonaka ata kolia na ye moke mais bomonaka baresultat ebimaka toujours mais baartiste baza baingra non on dirait bamisu bayebi te oyo tozwi sur tobwakabwaka mpo epanzana on dirait bato bayebi te c'est ça. Maman tant qu'artiste, message na baartiste na nouvelle comédie. Vraiment tokufeli mutu munene oyo azalaki atobeli muke akoti likambo na yo akoti ba bureau omona po zwi pe mbongo futi pe ba hôpital otika pe na quelque chose tokufeli vraiment. C'est comme si ça fait mal au cœur. C'est comme si le la chasse pour la profit ata danger na biso so toza na problème ye nde mutu abundelaka biso lelo chaque akongo atiki biso nakoki te tellement que toute la journée tozalaki na Yves toute la journée tozalaki na ye na ndako namoni kaka appel ya Yves mala moko Gabi nde toza boyevie chaque akufi nabi koloba boye te na se ya kozwa ngai ndaye kozwa ngai na nga awa là tozokesi mpo na cinquantenaire oyo aza na besoin olanda biso anda biso na cinquantenaire toki otika vie mobundeli na biso malgré balobaka ne aza motu mabe mais quand même soki akoti makambo ya motu mwa bomona bilongo omonaka ata kolia na ye moke mais bomonaka baresultat ebimaka toujours mais baartiste baza baingra non on dirait bamisu bayebi te oyo tozwi sur tobwakabwaka mpo epanzana on dirait bato bayebi te c'est ça. Maman tant qu'artiste, message na baartiste na nouvelle comédie. Vraiment tokufeli mutu munene oyo azalaki atobeli muke akoti likambo na yo akoti ba bureau omona po zwi pe mbongo futi pe ba hôpital otika pe na quelque chose tokufeli vraiment. C'est comme si ça fait mal au cœur. C'est comme si la chasse pour la profit ata danger la mort est incertaine. Chaque Congo, aza ami ya ba comédien, aza ami ya ba musicien, aza ami ya ba journaliste, aza ami ya ba politicien. Donc mutu nyonso aza une célébrité na République démocratique du Congo. Soki aza mutu aza sociable, c'est que amona apport ya chaka Congo na vie na ye. Tozala na chaka ba makambo ebele la dernière fois tozaki na ba pichumvwa ma awa na yo moko pe Cordomira. Abande kolandela ndeko mo ya comédien ya groupe oyo ya mutu na biso atika biso papa lokuli tozaki na ye awawa amamba batu ya somba yango onga na osenga batu parce que naza pona oloba mingi te onga na osenga batu tout bolanda biso partout dans le monde matanga tchaka Congo bo éviter des ordres parce que ye aza fédérateur alela mutu nyonso mutu azanga batu moyeba kunda ye tchaka Congo abunda mutu ana zo esika moyeba kunda ye tchaka Congo mérite aujourd'hui ba kunda ye penza na compte ya gouvernement na honneur nyonso parce que depuis Maïcha Park depuis 2005 si les lois en 2024 ne Tchaka Congo akufi Tchaka Congo s'est engagé pour nous défendre ba droit ya ba artiste nyonso bazaki déprimé po bazanga ki ba moyen artiste abela te artiste akufa te Tchaka Congo était en avant-plan pour nous relander la dossier on a dans lelo tozongi sele à sincère. Le monde est toujours comme ça. En tout cas, tous à la vraie, na Congo surtout biso na rosa na $1000 au bela na oye biso mon cher et simba mais tant au bika tant au kufa plutôt na obimisa mbongo wana pona kundela yo. C'est ça le malheur ya Congo. Donc les loko lobage ba assister Tchaka Congo te ngana mona ngo ya sikate parce que toyebi na biso Congo ne fonctionne. Mais toroya na matanga ya Tchaka Congo pona ça tapage s'il vous plaît. Azab
papa na biso, yaya na biso, master na biso, muto azaki bien na biso nyonso, na kosenga penza bandeko tout. Oyo nyonso za célèbre, to ba fanatique nyonso, bato nyonso tchaka Congo, a soutenir bango, a soulager bango. Bozala wana to sala matanga oyo zo mérité na motema na ye. Tchaka Congo a abandonné vie artistique après ça l'issue pendant plus de 20 ans. Pour s'engager dans artiste en danger, pour soutenir l'artiste, pour lander l'artiste au babeli et puis ba incompréhension, aussi bisa ba humiliation. Koko c'est les mamba mbongo, yé moko sala ba vidéo ba démenti combien de fois na biso ba journaliste. Donc to rendre yé à sincère ata ya suka pour na depuis mortel na yé, to pe sango hommage aux alliés. Na biso c'est tout un problème, yé mta bundela ka biso, de lo chaka Congo tiki biso na kokité. Tellement que toute la journée, tous na Yves, toute la journée, tous na Nandaku. Na Monica rappelle à Yves, Malamoko, Gabi, ni tous avez vieux chaque koufi. Nabi, pour le baboyete, na seya kozwangai. Ndaye kozwangai nanga awa. Là, tous autres qui sont na cinquantenaire. On a besoin de l'ambition, on a besoin de cinquantenaire, tout qui est vient. Au bout de l'ambition, malgré balobana, ça m'a tout bien, mais quand même, ce qu'a côté ma kabwamutu. Moi, bon, mon avion, mon attaque, lien à émoquer, mais bon, mon attaque, résultat, et puis, il toujours. Mais l'artiste Bazaba Indra, non, on dirait pas M. Bayébité. Tobois, autre, je suis à Tobois Kabouaka pour Panzana. On dirait pas Bayébi éviter. C'est ça. Maman, tu vas tant qu'artiste, message, ça n'a pas artiste, on a une nouvelle comédie. Vraiment, Tokufeli Moutounene. Oyo azalaki atobeli muke akoti likamuna yo akoti ba bureau omona po zupe mbongo futi pe ba hôpital otika pe na quelque chose donc fait vraiment c'est comme si ça fait mal au cœur c'est comme si le la chasse pour la profit à danger voilà toujours dans l'hôpital sika papa Chaka Congo il y a vraiment du bandawa sikona sekatene pokoro ya vie bakotika mokuna tondozela moko ya famille aya puke apesa biso ndaka wana ya kozwa corps ya vie ya kosigner comme responsable moko ya famille. Alors tokende na corps ya vie na sekatene sikoyo todosola na docteur azaki traitant na ye a expliqué biso nyonso tunelekaki. Si je me souviens bien en 2019 nakana vie awa ngaka na ye abelaka maladie moko bande moko ye bibi sekaye musisa na lokolo yebi ke moko une autorité ya mboka na biso pa kufa na maladie wana bien kazaki na mbongo ebele via bikaka na ngona 2019. Alors yeko kota 2023 oyo na ba début pe déranger ke mo mukie mais siko ne to sur la boye via yaki awa ya cela 10 jours le même jour que tu as yaki ne docteur Sibiso avec déjà mon tabouret kotika biso parce que avec un problème bakayu de jebote qui est na kati ya poumon. Alors na kati ya poumon ko sala azwa tiber na kati ya poumon na lisusu avec lisusu na masse moko bimaki na kati ya poumon ezo kita ezo mata eza pena mobile. Alors il sala ba mouvement ya bomona qui vient d'opé ma bienté ne docteur expliquer biso. Alors lelo na 16h et c'est là qui va que nous sala vie examen à suka. Alors tomba mimi munganga memi ba examen ba sala ki ba ki na HJ ba zuku tuna mbongo na bango moko na TVC médical $550 ba memi ngo tikuna na HJ ba salivé ba examen wana to ba ko zonga ba okuta respiration des sous-bienté on a déjà parti à 16h et taba me ko sona ye déjà en tout cas vie avec déjà mon coup déjà alors via tibibiso to ba nini ezali mon kana nzambe qui a donné des AZPO azali bon moko na yebi onyo so tchaka Congo asali pona biso asali pona artiste. Alors toujours les lara avec tchaka Congo donc la famille j'ai moi na liboso to ya mago langu azana biso awa toujours même encore ambulance ça déjà ba côté na total la paix na chambre pas bazali na mwinde ba docteur ba côté ça fait très mal. OK ba OK na wapi encore avec la secrétaire ah vieux ça bien. En tout cas, hier on a bien gagné la na biso suka bina ngai sinanga numéro asila sinanga numéro peshanga ngana biso yango batongo so bien bien bango yo kasi ba yo talu kuna koswana ngai ya suka yango na biyo tindela kana obenga bango c'est pe mako bandela soko lingo kanza sha Congo o kansa likamni
ebele par exemple po baintervention ebele ya bacomédien nabengaka vie intervenir abenganga oyoki te kuna motu yaka tokende oyebi ezali ta mosusu obenga ive yaka tokende yaka tokende donc mais est-ce que bakomene basungi mpe wana nde nayebi te yo bisila ntango basila abengaki ngai hier alobi pesanga nimero ya sila tindelanga na nimero ya site eshanga na tuni ozobenga bango mpo baya kotala yo abi yo tinda kaka tosukeni kawa ozwi mpe suti te bakabeli mpe ete est-ce que lelo s'il vous plaît soki tolobi lelo oyo otala souvenir moko oyo peut-être otika nango cha Congo souvenir eza ebele azali nde moto azali nde koseka pambapamba azalaki ata bosoni se vie ke bana moto wana te eloko eza te ela tobongisi azalaki nde moto anda oluka likanda te ata na baprésident bo azalaki babeme supporte mpenza ok pesa biso dernier moment ozalaki na Chaka Congo c'était quand où soki otraitement esili lokomisa facture nde bato bafuti ye azalaka karte mama denise te bon papa na minute oyo Chaka no plus ata ozalaki nango kwede azalaka nango akufa bato mpe mama Chaka azalaka nango mpe akufa mais non ndeko akufa ozolona bacarte par-ci par-là et puis ebezwa midi à 14h Chaka no plus merci bomi tozalaki na mombombo na ndeko Chaka donc bazobelanga mpona sa formalité donc si saka si toza libanda ok manque même le mot Chaka azalaki ya biso toleleka biso nyonso malgré mabe totala nini te tolele biso nyonso nakina nasala baformalité ça fait trop mal nazalaki na ye 3 jours na ntongo bakokende HJ babengi ngai ti baye na ye Chaka 20h babile mpe Chaka atiki biso ok c'est bon bosisaka baformalité tosala baformalité nazoya donc mosala eza mpasi l'artiste Sampaio ozopense nini quels sont les souvenirs regardant Chaka oyo azaka biso baartiste mingi ozanga Chaka aza vraiment neti perte parce que motema Chaka artiste après mosala oyo ya kolanda artiste parce que motema nango motema tita soki nakobongosisa donc azosoka na bamor ali na cœur monene omoneli place nanga ndima vraiment Chaka parce que ntango apatino tobelaki faire petit personnel et surtout des manches de Zambo parce que il y a eu tout le monde qui mais il pas belli à souffrir, on dirait que na soutien ça été hein. Il y a songi trop, il y a songi trop. Soutien ça là moi. Yo ça a été bâti merci beaucoup. Non, artiste en général, il ne faut pas compter.
faut pas compter la donation à musicien. Nini ba peuple na dernier moment oyo chaque Congo a souffert la dernière souffle na ye. Yebisa biso chaque Congo ozokanisa likambo nini et puis surtout chaque Congo atikeli o message nini parce que yo ozalaki na dernier moment. Bon, chaque Congo eza kuti kozala ba dernier moment te mais tozala ni tozalaka na ye ata naza na Lubumbashi ata na Kini ligne téléphone tozala na biso mais ekotombeke ntango abandi mama maladi onga naza na Kini nazalaki moye kuta kotika ye ke otika ye nazalaki na hôpital na ye presque journée elekaka te mpo nazala wana nga mpe nazalaki chargé ya korécolte mwa quelque chose oyo baartiste nyonso babimisa bakende presque artiste nyonso so ayoki likambo ya Chaka Congo ata mwa quelque chose bato batie bambongo tina bapoto bazotia mpo esunga ye sante ezonga normal nga ntango ayoki nzoto bien te jour ya liboso avandi na ndako ye moko avandi na ndako ayoki bien te na 22h ademare moto ntango alali na ntongo nde abenga biso na ba 6h nga namoki nafungoli telefone namoni asali message na groupe na biso tosala acom eza bon nalobi yango lelo parce que fallait tosala conférence de presse moko tobanda kozela ye abika acom elingi oloba association congolaise de musiciens tocréé pour permettre tobanda olandela bamakambo eza neti musike bamusicien mpo tolandela parce que imiko ezalaka depuis le temps dalu le temps mais tosala so eloko mo ezala plus mais Chaka Congo atiki ne maloba te atiki maloba te atika loba atiki loba moko te ngai lelo journal lelo nde na ye te parce que toza na projet moko tosala 10 ans ya kinke cérémonie na Lubumbashi toyai na démarche nga na salmane lobi tosoli na ye alobi na ngaki yo lelo koya te tika vie mbaki Socrate musique aya nga binga na osala démarche nde nakendaki kosala démarche tokaboyani lobi azobala nga ale naosentir mpe ma bien sikoyo nakomi respire bien parce que azali na problème ya poumon naosentir sikoyo bien ntango ayaki na hôpital bakangaki na bakayu na poumon na bavideo mosusu nasalaki na telefone nanga mpe bon bao bazwaki nde ye moko azoloba bameka koboma bakayu wana mais malade ekotaki déjà depuis kala abanda kolandela yango vraiment nde médecin nasi boye interview médecin principal ya hôpital ya TVS nde alobi donc fallait normalement alandela yango depuis kala en fait alaki na problème moko depuis 2019 voilà ayi na problème moko depuis 2019 problème pulmonaire ouais vol ikando elongi donc alaki na problème moko pulmonaire oyo esaliki tuberculose mpe ya poumon ezalaki donc maladie négligé quoi ozokoma maladie moko ezalaki négligé pendant temps ebele ebana osala ye bapema voilà ntango ayaki azalaki motu mo azalaki deja mourant et du fait que bakopera très bien na docteur wana yango bagardaki lelo ya lelo esali mpena ke ndenge docteur wana explike omoni bakayu ekotaki na kati ya makila bakayu ekotaki na kati ya makila ezalaki plus de 10 000 babomaki déjà ba 7 000 et esali sikoyo ke lelo ese dégénéré docteur. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.